soki mutu akufi libela te senga na koko na yo senga na basetre na yo o wana makambo nyonso ezotungisa yo okomona bango bakakopesa biyano metia kolekisa ntango pamba okosenga soki na ange nini ange Gabriel ange Josué ozolekisa ntango pamba ndeko na ngai wana eza distraction mais oyo nazoyebisa eza mpenza makambo motuya sengela na bakoko na yo ntango nyonso butu na moi soki oza na foto na bango tia na mire ya ndako na yo senga lobake koko papa yaya yo okenda me biso awa tozali toza na pasi ozomona toza na pasi nazolinga présence na bino ezala kati na esika oyo po bino nde makila oyo eza nde ya bino frami oyo biso tozali eza nde ya bino tala situation toza nango yango yaya soki oza na kondima ndeko na ngai ozwi no mpe solution okomona bango ya kopesa solution yango na bakisi. Merci mingi epai ya papa na biso toyebi yango ete ke mwa oyo tosanza oyo tozali ezali sanza moko ya pasi mingi epai na biso bayindo message nini oyo okokaki kotika epai balandi na biso bakoyoka biso na nzela ya singa oyo papa journaliste eza sanza ya pasi te eza sanza ya esengo eza esengo mpo nalobelaki yango deja na makambo nalobaki ke sanza oyo eza molimo ekitaki neti na lingomba na biso ya upelseya le 25 10 mois na 2002 molimo ekitaki même le 25 wana Philippe Mbumba akitelaki molimo a partir ya kuna na Manianga ozomona na RDC kuna akitelaki molimo na mwa oyo mwa nde kimbangu nde fumu kimbangu amipesaki mpona lelo oyo tozwa libertation na mwa oyo mpe bakangaki toki eza mwa moko ya décision oyo monde spirituel bazwaki kufa mpe kosekwa ya likambo nyonso toki eza mwa moko ya esengo eza mwa ya pasi ya nani te soki moto akufi alongi na ye moto soki akufi alongaka eza teke moto soki akufi ndenge tobambaka na mabele lobaki azalaki moyibi lobaki azalaki moto moko boye osala mabe me moto soki akufi nde elonga na ye yango wana nde alongi mais soki kobotama nde ezaka ya pasi yango tolelaka na bahopital biso tolobaki mpo mwana azomilakisaka eza na bomoi nzoka yo komona pasi eza na mokili oyo mais kufa nde eza nde elonga eza mwa moko boye ya très puissant oyo bakufelaki mpona mabele na biso oyo bato bazalaki mabele soki bango bakufaki bayaki mpona mabele ozomona soki bango bakufaki mpona mabele mpona richesse nzambe atiaki na mabele eza so na bisika mosusu te bato nyonso bakufa na awa na se awa babundi bakufelaki mpona mabele mpona bato oyo bayaki baya kobundisaka mabele oyo bazwa yango bomengo nyonso ya bato ya mokili eza na mabele mabele mpe nde tomonaka mabele eza na bacouleur ebele bacouleur ebele mabele tomonaka yango mabele ya rouge ezali mabele ya vert ezali mabele ya noir ezali mabele ya jaune ezali chaque mabele ndenge bazoyiba biso bamabele biso tozobaka bamindele bazomema mabele wana bakende na bango mais nzoka na mabele wana eza richesse mobimba na mabele wana mpe bakosala bibende mabanga oyo bazomema bakosala babibende bakosala bambeli ozomona ezokende kaka na chaque mboka chaque côté chaque place eza na mabele na yango na bacouleur na yango mais biso toyebi kaka ke mabele biso tolonaka banguba sotoki na mboka na mabele mosusu epesaka nguba bien te na mabele epesaka masango bien te na mabele mosusu epesaka bien mosusu epesaka bien te bakufelaki mabele oyo eza na richesse eza na secret moko oyo moto akoyeba te nzambe apesaki toki tokowaka mpona ekolo te me tokowaka mpona mabele ozomona ekolo oyo balobi ekolo wana yango te soki nani wana batribi me mabele oyo nzambe apesaki biso soki bato na mabele na bango yango mpe bakufelaki bango etokoloba te ezalaki mwa ya pasi eza mwa moko ya délivrance mpona biso yango mpe molimo mpe ekontinai okita yango wana ndeko nanga nakoki kolimbolake bakufelaki mpona mabele na biso mabele mpe eza na bapeyi na biso mpo loposo moyindo eza na kimia
maye nzambe achaki na shaki mabele ya mutu asalela yango bomengo eza kuna nyonso eza na kati. Merci. Merci mingi papa na biso sanza na ndenge uti ko pesa biso ebiyano na makambo etali ndenge tokoki ko remercier ba ancêtre na biso to bakulu na biso. Tokozonga mwa moke sima papa sanza okolimbisa biso mpona kotuna bamituna oyo toyoki awa ke lingomba na biso ya UPCA efungwama le 25 to molimo ekitelaki papa sanza le 25 10 mois 2002. Tolingi toyeba mwa mokie mpona bato nyonso bayeba kocomprendre message oyo ndenge nini makambo yango elekelaki mpona kokitela ya molimo. Kasi ndeko nanga yango nazoloba awa ntango bango nyonso bakufi bato baki bamboka na biso bamfumuki mbangu baye babomi bango basali bango mabe. Alors Afrique nzambe na biso ebungaki o bino bolobaka ke so bukoko ezalaka te. Bukoko ya nini wana koko arevelaki eloko moko te mais bunzambe nde na bunzambe nyonso ezali na bunzambe médecine ezali invention ezali nyonso ezali balobaka teke bukoko yango bozoko bizongisa nsima ke bukoko ya nani wana koko nini wana ezalaka te bumutu ezalaka te bomoto ezalaka bunzambe nde. Alors ntango bamboka na biso bamemeli biso ndenge bango balobaka bareligion ya bapaya bonzambe ya bapaya nzambe ya bapaya ekoti na Afrique yango biso toye kobosana bancetre na biso toye kobosana bonzambe na biso mpenza po tozala ndenge nzambe alingelaki tozala nepungutulene alingelaki po tozala yango batindaki bafumuki mbango na 1921 poya kobunda bitumba oyo po azongisa bonzambe na biso pouvoir ya poso moyindo bakangi ye pendant 30 ans bamuta Philippe Mbumba bamuta Mabwaka bamuta Sima Utoko bato ebele biso zotanga awa na Afrique centrale na bamuta Machwa mais na ba Cameroun mpe bazalaki na ba Afrique du Sud mpe bazalaki na ba pays mosusu d'Afrique bazalaki zomo mais ndenge bango bomi bango elekaki batan ebele mais na sima na yango tokomona tanto sokola biso tokomona ne mwanda nsemi mpe ayaki atelemaki ne mwanda nsemi po azongisa bonzambe na biso awa na Afrique surtout na Congo de totela azongisa yango bato mosusu baza kotiola ye boye mais ntango mfumuki mbango abikola yango bayafitaki mpa babikola yango balobi ke nsilutu na zau izatata Congo nimi a partir ya Ethiopie tozalaki na promesse na biso moyindo aza na promesse na ye yango suka na yango kaka ndenge babikolaki ke 4e génération eza génération elaka nde molimo ntango ekokita na l'an 2000 na kosilisa ya l'an 2000 molimo ekosalela bajeune garçon na bajeune fille mpe bamikolo bakozala na batémoin auxiliaire molimo yango mpe ekitaki a partir ya bamboka na biso nyonso nazokonte na Brazza na Manianga kuna na RDC na Manianga mpe kaka kuna mpe ekokita awa na Kinganga awa mpe Kinganga première fleuve ekokita ntina bamboka na biso nyonso na Matadi na bamenga bazwi molimo wana biso tozalaki na Angola awa biso mpe tozwaki molimo wana ekiti apasila le 25 10 mois 2002 à partir ya Dobo awa na Angola na babengaka municipe to territoire awa ya Zaire pembeni ya Mbanza Congo pembeni ya Lufu oyo frontière ya Lufu nane molimo ekitelaki na 150 ya bana molimo po baya kozongisaka bonzambe wana a partir ya nde ya jour wana bilaka ekokisamaki biso awa na Angola na bisika nyonso mpe ekokisamaki na maye bafumuki bango babikolaki na maye bamuta Philippe Mbumba bayamfitaki mpa mafuta bangunza ya ndenge na ndenge tokotanga bango to babikolaki 4e génération donc oyo nde tozali 4e génération donc soki moli tozala lingomba oyo eza te mpona volonté ya biso moko mais eza volonté ya nzambe
merci mingi na baye banso bazokolanda biso na nzela ya television na biso toyoki oyo ezalaki message ya papa na biso sanza na eglise ya UPLCA awa na pays ya Angola to na kati ya province ya Mbanza Congo. Baye banso bakolanda biso na nzela ya singa oyo tobandi ke tokozongela bino lisusu pe eglise ya UPLCA afungoli deja radio na ye esika oyo bino nyonso bokobanda kolanda biso boza bisika pona koyoka ibosolo na bonzambe na biso. Papa biso to remercier yo mingi na ndenge o se sacrifier pona journée ya lelo pona koya kozala na biso elongo pe kotika message oyo. Mais avant tokende message nini oyo koki kotika pona peuple to monde mobimba oyo bakotala biso na ndenge tozokopanza sango oyo. Message sina lobi na lobaki yango deja moyindo nyonso sika nyonso yazali azonga na bonzambe na ye ndekuna nde solution ezali tokomatisa loposo moyindo azonga na bonzambe na ye azwa baenseignement na bisika nyonso mangombe eza ebele bamosusu baza na poto bamosusu baza wapi biso soki bobalingi ozwa biso YouTube yango wana fo koma kaka mbala moko UPLCA okomi UPLCA otieka mwa nani wana espace otie TV wana otie susu espace ope okomi spécial tango cliquer kaka boye omoni canal na biso oyo ba journaliste zoloba ya UPLCA oya kozwa baenseignement nyonso oyo biso tolobaka ya bonzambe oyo okoba kati na kokoba na baenseignement kaka te tokopesaka mpe bakisi oyo kosalelaka ndenge kosokololaka ndenge kozwaka bakisi po tobika totela enseignement mingi fo topesa mais soki okoti na canal na biso nde koya koyeba makambo nyonso donc kimia na nzambe ya basete na biso ezala na bino ntango nyonso bisika nyonso boke tosalaka misala bakoko na bino baza na bino liboso bakakima nyonso bino boza nango mabanga nyonso bakoko bakobuka yango na kombo na mpungutu lendo po bakoko basalelaki na l'esprit ya mpungutu lendo oyo bino bolobaka lende tout puissant mais biso tolobaka tata nzambe mpungutu lendo luvuvamu lasikila kuna kwa ina wanso bo continue kolanda kanal oyo lingala to continue koloba na lingala marque eza ya biso te mais pour lingala nde bato bazoyoka ngo mingi ekomi international biso tozoyoka tozona Angola tozakaka ya Mbanza Congo tokokende kolakisa bino bakulumbi bayalangu balwezi batule 12 fontes ya nani oyo ba 12 tribus et place euta ba 12 sources ya race noire tokende kolakisa po tozona kati ya Mbanza Congo mpenza awa mission ekolanda tokende kolakisaka bino awa boye tozona bino elongo bokoma bamessage soki baplace bocomprendre te tokoya kososola yango to toya koteya mbote na mangomba nyonso ya nzela Congo tous les leaders spirituels ya nzela Congo epe makesa nyonso ya nzela Congo force pe noire nyonso place ozali kobanga te kozala na kiminuminu te kamwa keti loba na Congo mais luka recherche okomona yango surtout bino baza na poto boza déjà na réalité boza na mondele pembeni boza ya réalité Afrique grande puissance du monde. Bye bye, ciao. Merci mingi baye banso bakolanda biso na nzela ya television na biso eza kaka na kanali ya UPLCA UPLCA otie espace otie TV otie suka mo espace okomi susu spécial. Ok, donc eza vraiment bongo ndenge papa na biso auti koloba yango ke